Mbote bande ko balande émission santé lamu to tondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu. Émission yaka o mabota na bino na likanise moko ya kolukaka santé bayimboka ekwa kozala bongo malamu. Esengeli boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono to pena mayimoko songo kwa bongo kotungisa bayimboka na etali bongo santé atako mokolo moko to kotikalaka te kopesa ndingisa. Émission santé lamu yeli bongo na tina ya ko valoriser médecine naturelle, médecine africaine, médecine wapi bobengaka médecine traditionnelle. Émission santé lamu yeli na tina kolakisa bameba nyonso oyo loposo mpe bazali kosala à travers médecine na bango na tina koluka bongo kodétruire santé ya bayindo. Lelo tokolobela bongo rôle ya nutritionniste. Awa na plateau toza bongo biso moko te toyambi bongo Docteur Billy Bonzono. Mbote docteur. Mbote papa Nzola. Boni la santé. Kivya nzamba azo batela mbote pena ba landi nyonso ya santé la muna kati ya chaîne oyo. Vraiment nzamba batela akaka. Docteur mbala liboso to yamba bino awa na plateau na biso soki boye ko bakisa bongo présentation na bino po ete balande émission santé la mo bakoka bongo ko yeba penza bino na mozindo nyonso. Naza nutritionniste Billy Bonzono toza na kati ya structure abengi ANIPO, Action des nutritionnistes du Congo. Et na kati ya structure wana naza na poste ya communicateur. Vraiment. Bande ko balandi bo tolobaki ete lelo tokolobela bongo rôle ya nutritionniste. Docteur Billy, nutritionniste azanani. Nutritionniste vraiment na mokuse mpona koexplike balandi oyo baza na moment liboso ya TV na bango olanda biso en rediffusion. Un nutritionniste aza motu oyo ayebi sani malamu, motu oyo azolakisa bato mosusu ndenge nini okoki kosalela sani na yo. Ndenge ezalaka dentiste aza wana mpona kozwa soin ya minu na biso, pédiatre aza wana mpona kozwa soin ya bana, santé ya bana, gynécologue aza wana mpona kozwa soin ya bamama na biso ya basi. Biso ba nutritionniste toza wana mpona kogérer, mpona kolakisa motu ndenge nini okoki kobatela sani na yo, parce que sani eza eloko oyo eza na motu ya makasi, parce que soki obateli sani na yo te, sani ekoki koboma yo, sani ekoki kobikisa yo. Donc nutritionniste na ndenge ya mokuse aza motu oyo aza kolakisa batu ndenge nini ekoki kolia poke bazala na santé malamu. Ndenge ozali koloba ete kobatela sani, donc bamosusu bazokolanda biso bazososola mpenza malamu te, mwa mozindo malamu ndenge sani yango bozolobela wana eza nini? C'est-à-dire, quand on la sani, on a biloko ya kolia. Nutritionniste, c'est un spécialiste des aliments. C'est-à-dire, bangonde ba yebi biloko ya kolia, utilisation nango, ndenge nini yoyi kokota na kati ya santé, nini yoyi kosa na kati ya santé ya moto. Parce que ceux qui to yebi ndenge nini ya kolia te, le nutritionniste tokoba na ndenge mosusu aza mutu oyo azolakisa bato ndenge nini yakoki kolia, parce que soki olie bien te ekoki kobebisa santé na yo, soki olie bien okoki koprevenir bamaladie ebele, pe soki olie bien okoki kobikisa santé na yo. Voilà na ndenge mosusu okoki kodéfinir un nutritionniste. Différence ezali entre nutritionniste na diététicien. Bokesene entre bino mibale eza wapi? En fait, il y a ce qu'on appelle le nutritionniste diététicien. Et il y a aussi le nutritionniste thérapeute. Batouana mibale, bango nyonso baza ba nutritionniste. Bango nyonso bazolakisa moto ndenge nini okoki kolia. Parce que moi différence, moi nuance eza moke na niveau ya suivi. Un diététicien aza moto oyo azolakisa moto ndenge nini akoki kolia pour que abattre la santé na ye. Et donc, deuxième chose, aza mutu oyo azo sala en sorte que ceux qui ont déjà aza na kati ya maladie
pour permettre pour accompagner pour que la maladie n'aille s'aggraver. Je donne l'exemple, un diététicien Aza Kolandela, un diabétique. Aza Kolandela, ça y est, il y a un diabétique, il y a pour que tout y a glycémie, c'est-à-dire tout y a sucre dans la carte ya makila et matamaka c'était pour que on vivre si longtemps. Par contre, un nutritionniste et thérapeute, non seulement Aza pour accompagner mutu oyo Aza kolia ou bien mutu Aza malade, mais Aza mutu oyo Aza pour même un autre aspect, une autre dimension, il y a ça la thérapie, c'est-à-dire guérison, mais na kati ya biloko kolia. C'est-à-dire non seulement pour accompagner, mais aussi à partir ya kolia, nazo bimisao na kati ya ba maladie. Donc un diabétique, naza pour accompagner, naza pour conseiller, non pas pour que abattre la glycémie na ye ezala normal pour que s'aggraver, mais aussi nazo pesa ye biloko oyo eko permettre ye abima na kati ya diabète wana parce que tebele ba yebi que diabète ebi ça m'a raté mais biso na kati ya nutrition thérapeutique to yebi à partir ya biloko kolia un diabétique aussi akoki kozala guéri. Donc avec biloko kolia mutaza diabétique akope ko bima donc abike kana biloko kolia o pesi kana biloko kolia parce que il faut tout le bac Sani est na deux dimensions. La première dimension à Sani la dimension gastronomique, c'est-à-dire na lié juste pour que na oka bouya biloko. On a balambi soso, bazimwa céleri batili boso ase batili kolo ya soso. Pesi moi esthétique, pesi moi goût na biloko. Mais par contre la deuxième dimension il y a nutrition, la dimension thérapeutique, c'est-à-dire naïe na opesa mutu biloko pour que mutu abika. Je donne l'exemple na mutu pasi. Na mutu pasi na koyebisa mutu azwa 4 feuilles, 5 feuilles de laurier. Makasa o batiaka na ba misuni, batiaka no pe na madesu, je makasa mo feuille de laurier. Na ozabe on feuille. Va bien on feuille. Le rose au plongeant on a 4 il y a un verre il y a maya moto au fini qui a 5 minutes après au meli tout passe dans ici. Vous voyez donc tozoya avec cette dimension thérapeutique pour ça montre que biloko ekokipe ko bikisayo biloko ekokipe ko bomai. Donc biloko auto mona ke biloko ko lia mais au lieu et bikisipe yo malade pose aki nango esile. Docteur, rôle et abino ba nutritionniste ezani. Rôle d'un nutritionniste eza opekisa mutu. Mutu abela. Ko veiller na sani ya mutu. Parce que policier rôle na yezali ko veiller na population pe na bien la population. Pour que population mabe comme la été, mabe pe comme la biloko na été. Et de même, le rôle il y a nutritionniste des alliés pour veiller na sani ya population pour que la population abe la bilate. À partir ya biloko ya kolia mutu akoki ko bibi kisa mutu pe akoki ko miboma. Donc biso tozoya wana rôle na biso ezali ko accompagner les populations mutu mwindo pe il faut dire les cas sous examen la mutu mwindo c'est-à-dire tozoyana ko bisa mutu mwindo keba na biloko na oya kolia okoki kubika na biloko ya kolia okoki ko bebisa santé donc rôle na biso ezali ko veiller sur l'assiette na sani de biloko ya kolia ya population pour que population a koya tout moment na maladie. Matongo mingi bandeko balandi bino moko bosi bonko yoka lelo to sali bonko lebela bongo rôle ya nutritionniste. Docteur, botali biso malamu ete rôle na bino ezali ko veiller population sur l'assiette donc sur bilei oyo population azolia. Mais na mboka oyo tovandi Congo pe na continent d'Afrique toza vraiment mboka etonda kita ndenge bazoloba. Et sur le pas bilei toza na mboka etondi bilei oyo wapi ndenge biso tolobaka ntango nyonso avocat olia avocat ozwi mokokoli obwaki yango moko mbuma eboti baavocat mosusu eboti donc sans ke moto alio nango
paipai koloba te ole paipai kuti ezalaka okuteke paipai wana moto alonango. Donc presque soki okuti paipai seke moto aliaka paipai abwaki bambuma nango yango moko eboti se développer. Alors okende mpe soki na lopango ne eza te mais na wenze bazoteka yango mbala mosusu 500, 1000 francs, 200 francs osombi fruit paipai to mpe avocat to mpe eloko nyonso wana yango mposa fruit. Kasi population bozo CV nango soki oke na réalité moto akolongwa atiki lilala na kwemba mosusu bateka yango 200 francs akei na wenze a préféré asomba ji oyo eza na 1000 francs. Akotika biloko nyonso eza naturel akoluka kota na alimentation asomba biloko eza transformé. Alors mosala nini oyo bozosala na population wana po population azonga conscient ya kotika biloko wana. Papa Zola nakoloba que il faut population yeba que autrefois nous sommes conscients que autrefois to lala ki pongi biso ba nutritionniste. Il y a un nutritionniste assis ici na ISTEM assis na université pédagogique nationale na biso awa UPEN assis ici ba initiation mususu na kati ya mboka na biso Congo assis ici après avoir kosilisa akomoteka na ye ba unité à cabine. Kasi po musala eza te balobi nutritionniste a chômé. Pourquoi? Parce que kobana la présidence kino na dernier peuple ya mboka oyo aliaka kobana na président ya kobana na mokonza mboka na biso président Félix Tshisekedi kino na dernier citoyen aliaka. Alors nutritionniste akoki ko chômé te. Un nutritionniste aza mutu oyo akoki kolala nzala te akoki kozanga mbongo te. Pourquoi? Parce que notre la présence kino na petit peuple biso nyonso toliaka. Le problème c'est que nutritionniste a mis pesa qui valeur na yete. Nutritionniste ndenge ba pédiatre ma mis pesa ka valeur. Ndenge ba gynécologue ba mis pesa ka valeur, mais nutritionniste a mis pesa qui valeur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, nutritionniste azalaki étouffé na niveau ya installation sanitaire. C'est-à-dire limiter lorsqu'il y a ici classe aye na centre hospitalier moko balobi na ye yo ko s'occuper pour na poto ya bana yo ko s'occuper pour na kopesa basi azemi conseil parce que si wana donc ne musala nutritionniste eza kakate ko conseiller bana ko conseiller basi azemi mais aussi ko conseiller mutu aza diabétique. Après bisaye nini yakoyi kolia te pour conseiller même mobali oyo aza déjà na problème sexuel pour conseiller même mobali oyo aza normal pour que akota lobité ba problème oyo aza sexuel. À partir déjà il y a connaissance sur naza nango je peux créer même de recettes na koyi à disposition ya population pour que population ezanga eloko ya komela te ezanga eloko ya kolia te otoloba awa bagia plastique moto akoki kozwa azwi 500 francs aki asombi gia plastique aomela par jour 2, 3, 4 gia plastique bagia plastique wana ezanga ba conséquences néfastes likolo ya santé na biso notamment tokotanga ba problème ya rein ba problème il y a taux de glycémie élevé, bah problème il y a diabète. Si que ceux qui ont maintenant la diabète ça, dit na ba joana plastique. Parce que na kati wana eza ba sucre blanc. Moi ba sucre wana pembe wana. Ya mwi kota mamu na kati ya makila pour que et fonctionner na kati ya nzoto. Or tout les kota mamu na makila wana ils ont créé ils ont changé le tableau ya santé na biso pe lobi ko créer biso pour problème ya santé. Donc nutritionniste aza mutu oyo akoki kolala nzala te aza mutu oyo à tout moment akoki kozwa musala pour que azwa na contact na population pour conseiller population de telle sorte que population a prévenir ba maladie pe akoya na kati ya maladie te. Ce cas que déjà na kati ya maladie pour abima na kati ya maladie voilà. Donc autrefois biso nutritionniste to lalaki
Alors tolalaki yango wana population ekoti na kati ba problème ya santé, tolalaki yango population eza na kati ya ba maladie eza grave yebi ndenge ni ya kobima te, alors que biso toza na secret wana pona kobimisa yango na kati ya ba tableau wana. Alors tosalaki effort pour que to ça la structure structure o babengi ANICO, Action des nutritionnistes du Congo. Structure wana eza na mission moko koya ko valoriser nutritionniste et son travail, parce que on se rend compte que ce côté micro baladeur na kati ya nzela na kati ya wetuni mutu nutritionniste azana que non na yebiete mais surtout ni pédiatre ba non o qui parle na. Alors on s'est dit, voilà, on s'est dit il faut tout élément pour que tout mi lobby la biso moko et le voilà des tuyaux en musa na papa nzola ya journaliste ceux qui ont mis lobby yo moko te, ça dit des missions yo moko te muta koyeba yo azati. Voyez, donc au côté na Facebook aux numéro na ngai pas fo beninga l'autre ça l'émission. Pourquoi? Parce que au misala au émission na yo loba pour que on population na ndenge na yo à travers émission à travers ya émission na yo. Voyez, biso pe to lobi ce qui te tikali na point na biso ba médecin ba spécialité mususu ba ko étouffer biso ce qui te tikali na point na biso population et kozala desala et koyeba biso te puis to kozala toujours na kati ya ba problème ya santé. Alors tout élément tout la muka ndenge papa fumukusi voilà alors ba yino to la muka. Alors biso ba nutritionniste tout la muka pour que tout aider population oyo za na kati ya sourier problème ya santé oyo wuta na kati ya sani na biso. Nous devons savoir que na kati ya biloko ya kolia en fait 90% de maladies autozobe la lilo ezouta na kati ya sani na biso. 90% ya maladies autozobe la lilo papa nzola ezouta na kati ya sani parce que tozo gérer sani na biso malamu. Voilà. Outu kotalisa biso par rapport ya baji kotalisa biso que non baji o bandeko bazo soma au moins ba produit o ba composant na kati yango nezo causer ba maladie. Mais tant ba tekela biso to na ba photo ya baji wana to mona ka ba affiche ka mona ba dessiner ilala moko bien anana moko donc ya propre ko mamuso ko tambola na wenzo moni pe marka nana kitoko bongo te. Est-ce que ça kapena composer ba sala ka opena na banana wana na ba malala wana to eza makalolenge kani papa nzola o mona wana eza lukuta luvunu lukuta, c'est-à-dire na kati ya baji ya plastique ozo mona wana ya le sucre ajouté notre le ba sucre blanc wana il y a des colorants il y a épaissi couleur il y a jaune épaissi couleur il y a noir le but c'est là mais oh normalement même si il a la couleur il y a jaune non il y a aussi des jaunes là les arbres jaunes exemple épaissi colorant il y a jaune il y a on a le bas même si na lilala il y a kana couleur ya jaune te soko comme lilala ma lilala il y a kana couleur il y a kana couleur il y a pembe moi pembe non ceux qui oppressé lilala au tiango na vert au moins ma bisi couleur à jaune lilala sont pressés vraiment au moins la bisi ma couleur ma jaune ma boule et puis tout ce lilala ni ozolo mais lilala so type ma bon là ata nani ata anana ceux qui pressé tiens le mixer au moins la bisi couleur à jaune. Alors ba siko bon tant ba sala ba bloc wana ba landa ka siko ba oyo nzamba sali nature na voilà la nature. Et puis ba sucre ajouté na ba colorant ba kisela yango ba essence yango la jus mususu meli oki gwa lilala ba komi jus ya lilala jus d'orange oki jus ya oki goût ya orange mais en réalité ça orange et ça ba essence ba osa ba tina kati wana essence ya lilala essence ya banane essence ya grenade et ça juste l'essence goût nozo kawana et ça goût ya lilala il y a rien de lilala à l'intérieur et ça ba sucre ajouté et ça essence aux autres wana conséquence c'est ça ni papa zola conséquence c'est ça biloko wana ba sucre ajouté biloko wana ba colorant biloko wana ba essence et qui n'a ko vendre na niveau ya ba rein. Le rein est un organe oyo et qui n'a pas purifié organisme na biso. Donc au sokola organisme na biso. Et on a exfiltré makila
après ebimi na masuba. Or eza madusu moko abenga ngo ba nefron. Madusu na ne permetaka makila ezala filtrer pour que ebimisa masuba. Bilo kone kenda ko vanda siko na madusu wana ekangi madusu wa. Lobi mutu abeli problème ya rein. Et comme insuffisance rénale. Et où tu vois à partir ya ba jiwana tozomela. Ba yindu to la muka. Ba ji à plastique eza biloko oyo okoki kolia te. On a besoin ya ji soma 3 lilala pressé yango okozwa ji oyo eza naturel. Mutu azo permettre papa nzola azo zwa 3500 4000 ake na supermarché asombi ji à carton wana. Mais nous avons besoin de 1500 à Pamba ou bien 2000 francs avec le pressé ji na ye à sucre naturel. Nous sommes dans la ligne ba ozo zani ozo ya nini matali kibala aroza on pico kutu il y a 2000 francs sur mon pico ou avec au sala amélie vers moko apesi mwana ou même moi si na ye vers moko ba meli bango nyonso ba zui eloko oyo et construire nzoto na ba. Alors on a précisé que nous autres avons besoin de l'ilala, mais nous autres avons besoin de l'eau aux anakati de l'ilala. De nutriments aux anakati de l'ilala. Il y a un monde qui ça bon monde. Parce que auto monaka na quand tu viens dans nzongo inene, ils ont juste des déchets au organisme abimisi. Mais nous autres retirer ka o est important. Mais na kati ba jia plastique, nous autres retirer donc quand on a causé maladie et n'engage bino bolobaka to na 3 rôles et énergétique construction et protection mais na 4 blocs on a docteur Baxit 4e rôle d'abord destruction. Donc on a que na kolia tozo résultat misatu tozo maladie na kolia tozo prévenir ba maladie et tozo guérir ba maladie. Voilà par exemple. Je crois que la mission la prochaine, d'accord. Par rapport à ça, l'interview, na émission na biso koleka bande ko batalisa biso voire même équipe que bazwa ba mobilisation de bato bayaka ko salisa ba sensibilisation na wins batalisa bango que non même si ba kibo to monaka basala kango na ba bepis bazwi ba matungulu ba ndembi ba muskadi ba niki ne basala ka ba biloko wana. Alors, attaque nutritionniste, ni nous pouvons par rapport à Bamaïwana. En tout cas, Naza Prudent, Bisson a une nouvelle instruction à Bisson nutritionniste, notre cordon, le docteur Désiré Bobile, nutritionniste, avec Sarah Bisson, tout le temps, a produit, il y a battu, surtout na TV, na radio, partout au Kenya. On ne cite le nom, il y a produit mon côté. Tout le baka, dans l'ensemble, en général. Je te dis, j'ai un plastique, ils ont ma bête. Est-ce que tu as dit comment j'ai un plastique? Tu as dit comment j'ai un plastique? De même, cube, il n'y a rien de naturel à l'intérieur. Donc, j'insiste, il n'y a rien de naturel à l'intérieur. Cube, ils ont bourré de produits chimiques, ils ont bourré de sodium, mungwa. Yana mungwa makasi on a batu mususu erreur basala ba pekisi ali ya mungwa na place ya mungwa batinde ki batinda ka penatina batinda nini ba recommander ya ki isa ignorance eza suicidaire ignorance eza le misanga terme ngai tuta criminel recommandation eza normal te tongo boyi mutu ali ya mungwa ozotinda ali ya kib alo wa mutu azodinda opérisi moto mbula motinde ke dina no océan voilà ou bien moto okola mai azokola mbula abi na kola mbula akokota la mai asaye no koto kola kaka donc ba cube wana eza la base na ina informé mibali boza awa mibali belé lelo ba koti na problème na chambre parce que iloko o ba maman bazolamba bazotia cube wana ezokele ba puissance sexuelle oui. Ils ont créé un problème sur eux. Le diabète, l'hypertension, ils ont à partir du lot quoi maman, le mongola baki na kati, ya sani na. Le mongola baki. Soko le mongoli baki na kati ya sani poko biki salibota na ngalo bara maman na benga ba sinyo soko ba lambaka ba tsaka ba kib machine na kati ya bilo na ngo ba M23. Soko ça ah maman. Ola mama.
au tchaka kib na kati de l'or aux M23 dans mon bomi monene oui bande ko wala émission santé lamu tezolo la bongo rôle ya nutritionniste bino moko bozoyoka bozolanda docteur Beli botalisa ayete babiloko ebele o bato bazo consommer ezo détruire santé makasi donc soki lelo ba 90% ya population soki azobela eza di na biloko tozolia mais toza na organisme oyo elandelaka biloko ya kolia musala na bino ba nutritionniste à travers organisme wana ezani pe bosali da nini pa na bango. En fait OCC eza wana mpona kocontrôler biloko na biso ya kolia même biloko mosusu eza très na cosmétique bino nde bato esengi bozongisa bango conscience ba mosusu oyo bazodero te ntango mosusu papa nzola azokanisa baza na conscience te baza na conscience wana comme eza nini comme eza mboka na biso il faut tosala effort totya mwa sérieux tu peux organiser une conférence na USEKIN, Université chrétienne de Kinshasa. Parce que à ce temps, nous avons un cadre et un campagne. Parce que nous avons des questions sur ça la ligne. Nous sommes sur le terrain. Nous avons dit les lois à partir de 0 heure, tout ça qui n'a pas de ah bon? Dans Banzangou, qui faut sensibiliser l'église nous sur la mission il y a secteur on a Banzangou le photo plus de 500 mamans sans compter les hommes au PC Matéa peut te consulter bango peut te faire des recommandations alimentaires alors vous remarquez na ba maman wana bazo pesa ba plainte il y a ma problème il y a ma colo mingi basala bakoma milanga ya basala bilanga makolo mukongo misu opesi bango ba conseil pour que bayeba ndenge bakoki kosala pour que babikisa nzoto na bango alors biso tozosala effort biso ba nutritionniste na côté na biso tozosala effort to sensibiliser population pour que population ayeba que à partir ya biloko kolia problème ekoki kouta alors depuis le 15 juin il y a année qui notre aussi que ça le 15 septembre, tous sur terrain. Tous au l'université, tous au camp militaire, tous au camp policier, tous au l'université, tous au côté marché. Je crois que on a Lili, tous au côté partout pour que tout sensibiliser la population. Donc à niveau il y a ISEKIN, tous au membre OCC à Bungité. Donc à niveau il y a ISEKIN. Petite conférence alors moko ya ba professeur de la pion alobi ya za magistrat un jour kangi biloko moko za périmé et c'est déjà alors balingi siko ba longola yango ba kanga mutu wana na biloko wana alors to ba kangi mutu wana bengi likolo ba bengi magistrat na babi tika mutu wana kende abi tika mutu wana kende à résister directement on nous condamner abile chers collègues le mois place wana le mois bank place wana abi natika dossier wana na yé sur sukani tu vois parce que l'on nous sous condamné OCC mais en réalité mutu azana na poste na yé pour contrôler biloko wana ezana mutu mususu oza likolo na yé et si déjà apesi consigne et logo de kisango c'est l'autre à cause de l'autre côté. C'est pourquoi il faut conscience et banaliboso nalikolo. Conscience et banalikolo, que ça va autorité na biso que ceux qui l'ont ou les amabé, pour les qui s'est monté. Parce que ceux qui déjà dans la chaîne, ceux qui m'ont considéré déjà que non, un tel a les émissions à la tête. Yaya, attends, nous devons dans la matière de la population. Le rôle à mon conjoint le bien décaté, on l'excite. Tu vois, donc OCC. Aza n'a pas y a responsabilité naïe. Azo ça la musala naïe à un certain moment. À un autre moment, comme ça la musala peut-être qu'il y a aussi des injonctions de la part, il y a une autorité na bango, on ça la que non, il faut pas les gars, mais bah ça nini, les qui si yango. C'est pourquoi tout c'est l'autorité, OCC, vigilance sur quoi biloko kolia parce que
biso population congolaise tozo kufa en désordre parce que biloko tozo lia eza mabe. Au moins mboka mususu ji le mabisanga abi auti na epa na biso anga kota na pays moko ba pays ka limitrophe anga kota na ji moko aki na mabo babi oyo kokota ate. Na muno ni kokota grenade ba ba kokota grenade kokota poison na katana bi oyo kokota ate. Mais auti na ji na mboka mususu akota RDC ekoti malamoko ba ko contrôler te ekoti malamoko. Donc OCC, il faut être à la vigilance et que toujours rappeler OCC que à partir de Bilo Kokolia, population ils ont en désordre. L'assiette tue plus que la guerre. On a parole, il y a docteur Désiré Bombi, notre cordon. L'assiette tue plus que la guerre. Parce qu'à partir de Bilo Kokolia, Bazo Koufa et belé. Donc OCC et ça la moussa nango ba autorité ce que moni mutu aza na frontière alobi ke loko ko lekate parce que za mabe yo likolo kuna ko benga te ba lekisa yango parce que mona poche na yote ko mona kaka avantage na yote mona population loko za mabe pour na autorité na biso ya mboka je n'insulte personne loko za mabe ba autorité certaines autorités na biso ya mboka bazo mona plus poche na bango bazo mona plus famille na bango oliba mona au intérêt ya population soko za député vous êtes député pour la famille na yonande, vous êtes député pour la population, pour le intérêt à la population. Population est votée qui yo. Ministre, population et ça veut dire que aux Alawana au travers, il y a premier ministre au travers, il y a président, Aza n'a pas ça au protéger parce que Kolia ils ont makasi voilà. Sani ezoboma plus que guerre donc ndenge bazoloba kete na est toza menacé na est bazoboma biso koleka mais ba nutritionniste balobete oyo poison tozolia na kati ya sani degré sani ezobomela biso même si na est tokufaka bongo te. Alors donc docteur Beli tout le monde était responsabilité mingi eza pa ba politicien lisusu o biso tokenda ko voter. Alors, bino ba nutritionniste, musala na bino et pas na bango bozo salesani pour que bango ba la muka parce que bino lokola musala na bino o bino boyebi o bino botangela ete bo sunga population na kolia malamu pe santé na bango eza malamu bino bo apport na bino pa na ba politiciens eza nini pour être ba politiciens ba comprendre o eza bango émotion na bino envers population o bino bozo bundela. Bazola na otolobela toza na cadre ya sensibilisation il y a sensibilisation contre campagne contre l'insécurité alimentaire. Que ce soit depuis le 15 juin, le 15 septembre. Avant tout, la campagne, to koti na ba institution, to koti na ba ministère, to ba institution autonome, institution politique, to koti na ba ministère il y a agriculture, ministère il y a pêche et élevage, ministère il y a toquer même la primature, toquer même la présidence pour que tobé ta cité, tobé ta porte pardon, ba fongo la biso, ba sunga biso pour que musala oisala. Je te dis jusqu'à présent, ata 1 franc, la politicien moko, 1 franc à ministère moko, tozi yango. Mais musala oto to sala na Congo central, président na Mbanza Ngungu, batuana ba mama ya missioni wana bango moko bafuteli biso billet aller-retour o bakenda bilanga mbamu voilà bango moko bafuteli biso billet aller-retour logement na biso babanti biso na kati ya ba flat hotel ya bien pendant tokotomi kuna le mercredi jeudi tozongi vendredi donc to ba tozongi lelo à partir à 0 heure mais pour toquer pas ministre toquer pas député pour que tout le bas, l'oukel biso moi une somme pour que tout ça la campagne, tout sensibiliser la population aux Okufa 1 franc aux 8. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que l'autorité, certaines autorités en Boga Nabiso, parce qu'il y a un souci Nabisoté. Parce que juste après le souci, il y a Bassi Nabango, il y a Bana Nabango, excusez-moi, sur Naza moi Dieu, dans Maluma Nabiso, parce que ça la passe. Sensibilisation autour de ça là, contre l'insécurité alimentaire, et ça pour que tout sur la population. Et un papa moko. Déjà, foyer là, ils ont un risque parce que azo kokali souté pour sunga maman na chambre parce que qui me parle de se koufi parce que alia qui mingi ba obi famille aime
famille eza makoso mabumu mikila mipanzi mikobos ale mingi ba vivre vrai ale mingi biloko batie ba crime wana et biblisi santé na ye alors azoko kalisu na kati ya chambre te qu'est-ce qui arrive al mwasi alingaki ma pour que aboma libala mais soki biso to sensibiliser population wana to lakisi population ni ko kolia to ko sauver na mariage wana mais pour que depuis taper sa biso moi muki ko kozana nango ministre pesi biso muki akoze kozana nango mbongo ezate le fait que biso to ke vers bango pour que tout le bango va répondre te to sani biso to za ko koba nani na biso dama to ke na camp kokolo to mobiliser ba soda na basi na bango to ki na temps seta to mobiliser ba soda na basi na bango curieusement ce qui fait encore très mal toujours que les institutions wana au lieu bango ba soutenir biso to pesa ngo mate ya tout ça la comment considérer to pesa ngo ni ba ko ni ba ko lia bango ba sa biso sumo ah mon boyo de santé na ye moko po o la kisene esenga mi bati la poza la bonne santé mais azo ke comment azo senga sumo paso senga biso juste sumo alors que biso to sala musala o ba pesa biso mbongo te gouvernement a pesa biso mbongo te ba institution o to ke ba pesa biso mbongo te to sala ngol na makoki na biso o azala difra pesa o pesa to toujours transport to ke na UPEN toujours transport donc to pesa to équipe na université ya UPEN a to sensibiliser les étudiants to sali yango na makoki na biso aller et tout transport na bino moko sensibilisation go sala toujours ko utiliser ba tensiomètre toujours ko utiliser ba pèse personne pour composer poids bateau to sala yango ba matériel nyonso wana na biso moko tu vois donc nous en appuyer toujours qu'il ne vers ba autorité mais ba autorité ba mon abiso dire ba mon abiso on comprend parce que certaines autorités en boka na biso ba mon a juste intérêt na biso donc biso to sala bon na biso le ba nutritionniste toujours qu'il ne vers population pour que tout ça musala wana mais tout ça na société ce qui fait un peu très mal voilà. Matondo mingi bandeko balanda émission santé la moto zo pusana penza na suka tozo lobela bongo rôle ya nutritionniste bosili penza ko yoka ne ko na biso nutritionniste nenga atalisi malamu te kozala nutritionniste eza bon koluka santé abati ko kozaba malamu à travers biloka kolia biloko tozo lia soki oyebi tina kolia pe rôle ozolela oponi biloko esengolia pe quantité pe na qualité ezala mo pas po ete otombe malade. Docteur nutritionniste ebele tokomi penza kopusana na suka tolini koyi kopesa bango na balandi ya émission santé tolini koyi kopesa biso ezali toke banasani papa mama jeune sœur jeune frère moto moyindo ke banasani sani ebomaka sani ebikisaka sani koyi koprévenir yo na bamaladie ebele. Alors, yeba nini koyi kotia na kati ya sani na minimiser misuni olia misuni ebele te et surtout ba produits chimiques ba vivre ya ba formol surtout famille M makoso mabumu mikila mipanzi mikobos minimiser na kati ya biloko no ya kolia mungu ezala makasi te biloko oyo eza na mafuta ebele éviter bangombe tabac surtout tabac za mafuta ndekanga makasi tongo ezokanga ekoti et puis il y a encore une chose qui est un peu bizarre eza mutu akena tapela ale tabac ale ma 1 kilo ya tabac et puis tongo oli yango apeti lo mo pembeni atie lo mo pembeni lo ngo ebela bien lo ngo ya malili ebela bien tongo option alors tout na sachet bela bien no so tongo izo bimsabma milinga eloko ya malili eza surtout eloko malili makasi eza bien te pour la santé même si maya malili eza bien te pour la santé mais la mai eza na température moko ambiante parce que plus ozomela eloko oyo eza malili makasi ekenda kokanga soki olie eloko eza na mafuta eke kokanga yango omona lelo makile ezoleka bien te baka ya AVC ekomi ebele mona jeune ya 17 ans jeune à 20 ans AVC jeune a comme déjà seulement juste une année à mariage ou à côté mariage à peine à un problème sexuel. Pourquoi? Parce que tant que tu as lié ma futa wana yo kangaka wana tu as bakisa yango bengoni mama ya malili zo kende ko kanga ezo sala lisusu pasi makasi biso toza ba nutritionniste ou toza
régorger na kati ya structure bengi ANICO, Action des nutritionnistes du Congo, tozawana pour to promouvoir musala ya nutritionniste pe yemoko nutritionniste parce que pendant un moment dans notre pays les nutritionnistes bazalaki vraiment négligés. Voilà papa Zola on a koloba sinon on peut sa numéro dans le téléphone où il y a besoin à contacter biso. Nous sommes na 089 plus 243 89 62 96 729 plus 243 89 62 96 729. On a besoin, il y a conseil pour que au bimanakati ya maladie aux anango, on a besoin de conseil pour qu'on maintienne santé na yo, on a besoin de conseil pour qu'on dans forme benga biso numéro on a tropé ça au conseil et puis te orienter pour que aux ala malade. Même papa ou baza déjà na kati ya tableau de ba problème sexuel ko bungisa espoir te komi diembikate komi bomate ko kima moi sitôt que ne voyage parce que ozoko kaliso makamute on peut te conseiller juste na kati ya sani na yo lobi koza wana espoir eza parce que lo wa ulia nzambe o to sambela atia une azwa une partie de divinité na ye, une partie de bonzambe na ye atia na kati ya bio makoya nzamba pamona. Matondo mingi bandeko balanda émission santé lamu matondo mingi pe na docteur na kondima pena ko ya ko répondre na invitation na biso moko maya. Merci. Matondo mingi na balanda ya émission santé lamu lelo tolobelaki bongo rôle ya nutritionniste. Nutritionniste atal si penza malamu kozala na bango ete bakotalisaka biso bilei nini esengi bongo tolia pe kante nini bilei esengi bongo tolia soki tomipesi mingi na kolia oyo eza naturel tokimi baproduit eza bongo artificiel tokimi kolia biloko ya alimentation tokimi kolia bajus tokomi kolia famille ema basi bongo kotalisa mabumo makoso bamikila bilei wana nyonso soki tozolia yango susu te ekezala mpenza mpasi po ete tokoka bongo kotombe bongo maladi. Topesa mingi confiance na obisu moko atolona topesa confiance mingi na obisu moko atozobokola topesa confiance na o mingi biso moko tozosala meme si mpona komela ndeke esala ete santé na biso ezala bongo malamu asi pena kotalisa susu malamu ete sani ezoboma 90% ya population de soki tozobela mingi makasi awa na mboka na biso Congo mpe bongo Afrique eza bilei oyo tozolia de soki tobanda kolia bilei ya mabe oyo tozolia te nde tozobela makasi mingi te asi soki kotalisa ete même si guerre na este ezoboma moke ke oyo sani azoboma donc na sani tozokufa makasi ke guerre na este matondo mingi na équipe technique ya Vamu télévision kuna na nsima ya kamera toyaki bango na Nekwaku Maïssa na montage toyaki bango na Netimba Superlatif matondo mingi na bino baso bozwaki bongo libako ya kolanda émission na biso mokolo mayelo tika ete kina tata akeli likolo na se ezala bongo po mabota mabino.